Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà. Salut. Bonjour, la grande famille de Maman BBC. Bonjour Nabino. Bonsoir. Ici que les hommes Bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, beaucoup d'abo aimé beau partager. Bon début à week-end. Bon week-end, pardon. Les autres ont déjà samedi. Bon week-end à Bino. Bon week-end, voilà. Et l'autre ont déjà les 17 mai. Les 17 mai. Tout profiter pena à souhaiter des déconions sur Obabuta Makilelo. Joyeux anniversaire, quoi. Voilà. Famille Libota, vous êtes tout. Bola Mukana, le Bokota, tout solo là. Film na biso otozotala. Le chemin de la souffrance. Famille Libota tozo mérité te kolala. Le quoi total qui to banda ki film ekota ki lobi 16h30 ti lelo. To la Mukana 37K. Non. On est a famille Libota ya sûreté. Famille Libota, toza batumoko ya keno to lali bone to la muki boye ata déjà 60. Tito koma pokwa to kangi 100. Boza wapi? Boke wapi? Boleki wapi? Bozonga boye pardon. Na bolingwa nzambe to la muki na vie moko ya biente na premier épisode na biso to banda ki lobi. Je m'excuse. Boko tananu to solo la. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni bandiko makambo eza. Na oyeba te ba les abakwiti soki eza problème nini tina niveau oyo. Ya koya kokosela mama étoile makambo. Bandiko bomoni mwana mwasi oto saki émission lobi wana, mwana mwasi wana tolia ki toche vidéo na azolo bakeno, mama étoile akende ko bimisa biloko na ye na dépôt na ye. Yaya ni Dadan ni Dev. Bayeba ni kutu na mama étoile te. Niveau. Bayeba ni kutu na mama étoile te. Mama étoile ayebi kutu la dame te. Bayeba ni kutu na mama. Donc eza scénario à créer kaka pona koya ko bêtiser mama étoile. Yango moninga tango na saki émission wana, je savais déjà que non eza scénario moko boye basali mais vérité ko bima. Parce que je savais déjà que non mama étoile ça fait déjà na loba ki yango kutu na émission nanga. Nabi maman et toi ça fait déjà plus de 4 ans déjà que non azana Congo $100 au iloko pamba na loba écoute maman et toi ma puta nyo songa na chekaka super ce qui se passe na biloko ça tiki na dépôt kuna na lufu maman et toi azaki mutu mote na tanyo so asali na Congo atunaka epa belle vite ce qui tika ki biloko na lufu alinga tinda mbongo azo a récupérer biloko na été. Yango mwasi yango oye wana elobi atande ko moko na commentaire alobi Angola yango boyo beloba olufu dépôt Angola pesa ka su nini na moment oyo mama étoile azokelela na Congo te po peut-être que non biloko na tika ki soki atika ki na lufu na dépôt tanyon so asali na kin azanga ko récupérer biloko wana. Ce que yo ndeko mwasi, tu as une famille, ce que vous appelez na mobile uzana bana, tala ndenge o se ridiculiser pour na koya ko monter scénario moko o ezanga mutu ezanga makolo, yo na mama étoile boyeba ni kutute. Na oya na dossier ngo. La grande famille, félicitations à notre Poutine de l'écriture parce que à 8 trophées, il y a mwasi ya motuya. Et il y a mwasi yoka précision. La 3e édition, il y a remise à trophée. Il y a nani ya mwasi ya motuya. Notre Poutine, elle a été nominée
pour une femme ya motuya. Eh, moi c'est motuya. Bah, félicitations à Poutine. Les autres, déjà le 17 mai. Bah, trophée bandit déjà né en 2025. Malheureusement, elle n'était pas présente. Nga kutu na sepeli na nga ya koloba keno na ba remise ya ba trophée ya boye abandata komona na lisusu te abandaka kotinda seke na ye Sylvie. Parce que na minitio bato mususu bakomi na matalana ya trophée. Bakomi na matalana ya trophée. Alors kutana na kitoko te. Alors bah, félicitations sur notre maman, moi c'est Amotouya. Tout le monde moi extrait au Mukeo, na sepela qui n'a pas makas. Cette troisième édition de la remise des trophées, moi-ci, Yamotouya, nous allons donc conclure avec une dame qui est artiste et productrice théâtrale, talentueuse, fondatrice de Bella Productions. Elle façonne des œuvres qui touchent, mariant humour, émotion et réflexion. Elle est une voix forte du théâtre congolais, mettant en scène des histoires qui inspirent et rassemblent. Mesdames et messieurs, c'est les invités. Aidez-moi à accueillir Madame Bellevue Candy. Sous l'applaudissement, s'il vous plaît, elle est représentée. Rapidement. Elle va recevoir le trophée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Sylvie Sekal, la secrétaire de Madame Bellevue Candy, que j'ai l'honneur de représenter ce soir. Et nous tenons vraiment à remercier les organisateurs pour ce choix porté vers nous. Et elle s'excuse aussi, vu qu'elle est un peu empêchée d'un tournage encore. Et du coup, je m'en vais aussi vous motiver, mesdames et messieurs, de bien consommer nos films et séries qui se passent sur Bellevue TV. Alors, c'est notre manière de vendre notre culture. Donc, même dans les pays étrangers, donc on valorise notre culture tout en respectant la bonne moralité. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci, vous pouvez reprendre votre place. Mesdames et messieurs, les invités, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Alors, nous avons eu une soirée très intéressante. Une soirée remplie d'émotions, des découvertes, d'exploits, des talents, oui, des très très bons talents et des histoires passionnantes. Et comme quelqu'un a dit, il y a un temps pour toute chose, c'est à présent le temps pour nous de manger. Donc il y a un buffet qui est prévu et juste après ou pendant le buffet, il y aura... Na sepelaki na table na bango, on a vu Bob Moleba, Tomoni Prince, Tomoni Tadi, Tomoni Maria Zaki wana vraiment kitoko makasi. Vraiment équipe na ba sélectionnaki pour na okende ko représenter Poutine na biso. Ba félicitations na bino, toujours focus. La famille est sacrée quoi. La famille est sacrée toujours. Voilà, bah, félicitations sous na Poutine de l'écriture, juste 3e édition. Il y a moi c'est à Motou, il y a qu'on remettre ba trophée na édition na 3e édition na bango et Bellevue Azaki parmi. Voilà. On est à kutu ya kolobate ke no tokosula. On est à kutu te ya kolobate non oh ça se voit à l'œil ni que aza mwasi ya Motuya. Ça se voit à l'œil ni. Que aza mwasi ya Motuya eza kutu ya kosamba te. Siko bo moni siko boyo kaka ne na oloba bo moni siko ndenge ba trophée oyo bato ba matalana ndenge ba moni boy ya année prochaine na ebité so bango ba remettre chaque année ya année prochaine ou encore peut-être so ba ko remettre sous na décembre je sais pas moi trop peut-être okomona kaka oyo akoma matalana akoma kaka inspiration ekoma bela place nyonso bela zo leka il faut payer à leka
mutu amatala na ya buzoba ya sans esprit sko ye aoyeba te ke non Belleville eza leki wana na baele place wana sans esprit baotindike ka lokwa ngulu akili tababe sko ya osala ndeni akotinda mutu na ye ndenge ya mesana bake koliesa deja kuna baglisse deja kombo na ye mpona next mpona prochain remise à trophée ya mwasi ya motuya bokangaka maloba na oloba la sagesse soki oza akangaka tiango soki na page no na TikTok botia tiango ka wana maloba na nganga maloba na nganga tomonaki dernièrement il y a 5 femmes qui inspirent ya inspira nini bota kaka idée ya koloba soit diza ba ya wakeno basangisa acteur ba comédien et alinga bimisa image ya kosangisa ba acteur ba comédien bota ndenge memani nango bota ndenge sambwisier bota la pinza siko boloba keno c'est une femme qui inspire non to solo là une femme qui inspire elle devait être sage na likambo mama étoile azaki mutu moko ko rejeter mama étoile te wana nde tulinge to yeba keno objectif na isa ya solo ya kusangisa ba artiste mais à arrêter maman à rejeter sous maman étoile après bo benge femme qui inspire inspiration linga ozala ya koloba keno malgré likambo na ndenge yaki sur les réseaux sociaux otali makambo la logique otali keno mama pe alobaki mabete tozana pona kosangisa musala tozana pona kotombola musala mama étoile ya ko continuer ba tableau na yo elle n'a pas pu faire ça par contre ayebsi mama étoile a arrêté ba otia mutu mususu siko boyebsanga c'est une femme qui inspire non. C'est une femme qui inspire. Mais awelisa kokende kofuta kuna ba glisser kombo na ye parce que na liste toyebaki ke non na ya ba remise ya trophée ya 50 femmes qui inspirent bango basala kandeni ba bimisaka déjà liste ya ba nominé après tant bozo ya na décembre nde ba moko ba pesi donc bango ba bimisaka déjà liste ya ba nominé ya zaki même pas na liste wana mais jour ya ko remettre ba trophée azalaki wana c'est par là vous allez vite comprendre bomoni aw akokokate muteme suki na minito ndenge amonika rakeno putina bimi mwasi ya motuya mais ce ko ya ko leka kuna bake basali bisala sala na bango kuna ba glisser kombo na ye po yepe ba ya komone pe keno aza mwasi ya motuya mais balobi mutu apasola ka mutu afongola nzela za mutu moko c'est Poutine yo koleka kati oza donc yo zaka na malanda ngombe yo penza na obengo penzo komi penza tababe ya Poutine ya place nyonso ya koleka il faut yo poleka mozalisi na yo na lobi na ngaka vérité na lobi na ngaka vérité na bino bato na bozo bimisaka ba kombo ebele ya ba trophée ko kabela ka bato ba trophée bo bandi soki bo bandi makambo ko pesa ka ba pesa ka bino ba mbongo wana eza subiente bo sala bo nominer batu na vérité na logique ya koloba ke non awa penza si la n'inspire pas si la za mwasi ya motuya te na lobi ce que vous voulez répéter en haut aza mwasi ya motuya te et puis elle n'inspire pas les lorsque tu as les réseaux sociaux ninga na boye papa c'est à cause d'elle maintenant lorsque boye bo pesier trophée bon mon até que non bozo baby ça na image ya nani na bino ce qui accompagné ce qui ya nini na bino anga na lobi na ngeza vérité na lobi na ngeza vérité alors ba félicitations sous na Poutine na biso la grande famille tozota la film na biso les chemins de la souffrance les chemins de chaos bato ba mama bébé c'est là les chemins de chaos ce qui nini kuna nzambe na ngai ce ko tali yango siko na dictionnaire omoni que non les chemins de la souffrance otali boye les chemins ya makambo ebele donc mabeze ebele liboso kuna na film oyo siko otali film badeko boyebi keno nazotala film na simbi mutu na lobi une femme qui inspire ye oyo elle touche partout mboka na biso ezokende kitoko te avant on akota na dossier ya mama étoile le quoi na ko flasher bino na ko yebisa bino ke non la dame o bomona ki ana to yeki na audio na vidéo na ya zolo ba ke non mama étoile kende ko bimisa biloko non na dépôt na ngai tala mutu ango aza na dépôt nzoka ba yebani kutu na mama étoile te
Maman étoile a yebi ata ete ni dada ni dev ba monana te ba yebani te mais bota la degré bota la niveau yango na bomona bandeko moko mabe o to mona na ngambo asila botika biso to belela kango de bouche à l'oreille bato mususu ba comprendre parce que ndenge maman na bima kiana boyebi bato combien ba considérer yango ya koloba maman étoile atika biloko na lufu na dépôt bato ti lelo avandi na kini kuna azosala musala mais azangi moya ko kine ko bimisa donc balingi ba bimisa maman étoile donc na ebité façon balingi ba bimisa maman étoile. Bon, imaginez ce coup. Famille Libota, les lotos samedi. J'espère que nous allons nous faire un salade. Total la film, s'il vous plaît. Total la film. Parce que film, ils ont un danger et belé na kati. Quand nous allons les chemins, bota ka les chemins. Le chemin de la souffrance libo, ce qu'on a ma baiser belé. Parce que parti na nuna no oyope e tike nga makasi o penza moko maya misu pe kitanga ebima kinga maya misu etanga kinga eza parti ya banani ya gesho asake papa Serge na Pierrot bandeko réalité o ezoleka na mboka na biso réalité o ezoleka na mboka na biso na ba barrière na banini eza ba place mususu ba koma ko créer barrière eza ta place à barrière te bango bazuka kanzete bazui singa ba wana ba créer bureau na bango wana soit disant barrière. Poutine qui es-tu? Apo bokolo ba kenon ayiba ka ba film bato inspiration ya boy boyebi kenon na okaki na chair de poule tango na tali film nyonso na tali bona bité. Na Congo, c'est partout, ma barrière. Na Kendaka, na 2023, je crois, na Kenda, na Congo. Na Lobango, très souvent, na Kenda, je crois, mariage à petit frère, naka. Congo, Lubumbashi. Parce que, il y a Vandana na France, na Kitaki, aye Kobala, moi si. Na Lubumbashi. Parce que tant que toke Lubumbashi, na ebite so bato boyebi Kasumbalesa. Alors, ezalaka côté moko na Kasumbalesa bato bakena kosa la provision ko kene kosoma biloko kolia kuna ezalaka moins cher dans le sens que non bosomi peut-être un tabac bosomi ngombe bosomi biloko kuna ezalaka moins cher donc biloko kuna ezalaka moins cher ce ko lobi vraiment ça la vraiment provision tiaka carburant louer peut-être mutuka katisa kende na nani c'est na Kasumbalesa osomba. Alors lorsque nous sommes arrivés là-bas à Lubumbashi, alors vu que notre séjour na biso kuna alors famille karabi alors le quoi toza na bapaya to katisa to kende na Kasumbalesa to ki osomba ba biloko kolia to tia na ndako na moment nyonso ya ba séjour na biso kuna. Bandeko, tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. Congo ba barrière au moni oyo gesho na Pierrot na papa Serge na mokonzi na bango mais non laisse tomber bandeko botika ça énerve surtout ceux que oza mutu amboka oza mutu déjà ovanda na mboka libanda ozongi na Congo okuta na babiloko wana je te dis mikitisa kaka mikitisa poso ko lobio sa mangungu ya keno o uti mboka mupaya ya balieyo siko bo imaginer to somi babiloko retour na biso to zaki na mituka to zaki 4 mituka ezaki moi cortège non ezaki mariage te je me rappelle ezaki mariage te ezaki décès ya grand frère nanga ya ezaki décès à grand frère nanga tout ça la cortège. Je vous dis to komi pour to bima barrière moko boye wana. O nyonso nazoloba kolanda na réalité ya film oyo na esiko ko confirmer ango que Congo na biso pardon ba barrière wana. Et puis c'est grave. Nazo expliquer bino. La grande famille to komi ko ya boye tellement to zaki so 4 voitures, so 5 voitures, c'est vraiment cortège. Ce que voiture on a na mataki ezaki voiture asuka bato nyonso basaki basi bakei ngana tikali voiture na o ngana zaki nakati ezaki asuka bato nyonso baleki sikoyo barrière ango bato nyonso basi baleki mutuka o ngana zalaki batele misinga
baye ko comprendre que non eza cortège moko boye nde baye ko telemisa siko oyo nga nazaki na kati bande ko to kita te na kita kutu te baye babandi ko poser ba question sikoyo cousin na ngai ya ko abotami na Lubumbashi ayebaki na ye Swahili eneni ayebi lingala me ya ko tatone ya ko samba penza nda bing ayebsinga ka ser silana na bango kuna ngasiko na tali bona bi na banjo ka deja kanda siko cousin na ngai ayebsinga ser yo za no moto kuna ke na bango malembe parce que o batute o bokita bo fongola na bout ngabi to fongola na bout par rapport à po na nini o bo pesa ba document to bimisi ba document o bo fongola na bout bo si bo sengi document o eza soki ba bo beka ngo ba nini ba carte de lecteur na bino ba passeport et tout ya siko moi nazaki na passeport siko ta on a bimisi passeport dans Afrique du Sud ya et baby je vous dis et baby bamoni penza awa bazui mutu bazui penza nzombo bazui penza nasi kona sali ki teti na bengi siko ba grand frère déjà basaki basi ba kenga binga ba déjà ba telemisi biso siko bo imaginer na kati ya voiture tout ça qui au moins 4 le chauffeur ngai cousine nanga et puis na cousin nanga na kati ya voiture sikoyo na bango nyonso batie nga ka parce que nga nazaki na passeport Afrique du Sud totali bunga binsambe na katoko sandene bo fongola kaka butu nga bitin boke fongola butu te parce que vous nous avez demandé ba document yango c'est tout ce que butu sali binoni miyibi je vous dis na boy ko fongola balobi ok tobenga mokonzi bandeko Congo kaninge bazana mokonzi na bango wana asaki textuellement kaninge bazana mokonzi na bango wana asaki papa Serge ngana saeli bango kiteti c'est-à-dire batona na saki teti eza lokola Pierrot na Gesho na saki kiteti na za en kati ya voiture na boy pe ko fongola bout o to kene to kitaka sto kene to benani pas mokonzi na boy pe siko mokonzi amoni insistance yaba tunaye wana siko ezaki Gesho na Pierrot ngasko na boyi mokonzi siko lokoso pe kuna nde papa Serge siko ya monaki déjà copie yango na moni ba oumela boyebi ye moko siko aya parce que yaza mokonzi bazala kana ba je na bango yaza mokonzi akweya aye tangu siko mokonzi azoya bandeko botunanga nini o balobaka keno le monde est petit mokonzi azoya boye nzoka mokonzi na bango tokola na bango na kisangani pe a son âme parce que akufa akoma ki déjà soldat yena zaki mokonzi na barrière wana pe a son âme akufa babeta ye masasi na Lubumbashi je crois et bembene kutu tambolaka na réseaux sociaux makasi babeta ke masasi oui bomoni basuka kape mabenenge bazawana na ba barrière na bango wana bakoma kana ba compte à rendre akufa mokonzi yango c'était un monsieur obiso to kolina ye tango azoya et puis to kabwana bana biso to longwa na biso na kisangani to ya to tika bango et puis bango pe ba ya et voilà so ba ya pe na Lubumbashi après to kutani su na Lubumbashi et ndenge nga na ya na Afrique du Sud bango batikala tango mokonzi azoya na banjo bunda na elongi na bi elongi onga na ye biangoti na melami apusani aye afongoli aftalinga na fenêtre BBC nga pe na binge parce que comme on ezaki partout yo mtu za na karo nga bienga nga mtu nazaka c'est vrai bot kaka boy je vous dis kabina moni banga bi oui toza kutuna matanga yebaki pete ke no grand frère akufaki ndene pseke non alobi ozawa nga bi oui nazawa kutu grand frère akufaki na etoende matanga totine kusomba biloko ya matanga na nani nakasumbalisa c'est vrai kaka ndenge asaki azosala wana kolongola te kobakisa te na ba Pierrot asignale ka bato na ye keno ndeko na ngai
mbala moko azwi numéro na nga téléphone azwi pe adresse en place amatanga ezalaki abi botumba ka boy botumba bokende tobengana na phone yaya todémarra tokenda nasali même pas 3 minutes na nzela abengi nga na téléphone ezani azaki pe choqué akoyoka grand frère akufi parce que baye tozalaki mpenza famille ndenge tokola parce que ntango namoni eloko oyo nde nabeteli bino lisolo ya koloba keno kongo na biso ebeba bomoni toma mwa barrière wana place akotia barrière te batiaka barrière parce que boimagine nzela na kasumbalesa ti bosisa bokota sikoyo na lubumbashi bokuta na babarrière combien o bango moko bacreye mpona kosemie batrouble miyibi soki sikoyo nga na mituni nalobi soki sikoyo ezalaki mosala oyo bazosala eza vraiment réel parce que j'avais tous mes documents là avec moi na butu balingai baluka nini na kati ya butu parce que bango nde bavandi na bon c'est vraiment que non kouta na kasumbali ces frontières oui otala que non kimuyibi na kimuyibi je dis bravo à Poutine je dis bravo à Poutine parce que elle a tapé encore très fort elle a encore tapé très fort na makambo ezo le kalamboka na biso bakonzi batala makambo oyo bakonzi batala makambo ba barrière oyo omona pe mutu mususu aza na ye soda te mais alati pardon alati kaka teni basali nini bacreye ndenka bacreye wana mais baza na bango basoda te yango monaka na suka bazalaka na bacompte 40 yango mona na suka boye bayokanaka te papa masasi po oyo atelemisaka biso wana akufa babeta ye masasi ntango basisi mosala na bango nde basisaka na pokwa wana basilisi basi bashoke kaka ndenge ezalaka na nganda bakende komela na kokende komela kuna soki ezalaki bacompte arande masasi tata akufa boye atika mwasi akutaki kobala 1 mois soki 2 mois ya mariage babarrière oyo Poutine umela parce que tu révèles les babiloko moko ozo interpeller donc ozo kota na bakwe nyonso ozo en place otika te mboka na biso ebando kinata soki Belgique bandi okine nango taboy eza déjà bazo interpeller déjà gouvernement bazo interpeller mokonzi ya mboka bazo interpeller ba ministre soki ya nini soki ya nini bokobenga soki ba ministre ya nini eyebika bino kuna boye pété total Zona kuna di Dama kuna boye nyama yo oyibi na petit na bila lega zala awa di otambula bilo mabega kuna boye ni ezaka frontière ezaka frontière na ebité oti ngambo kuna okata ngambo kuna sasa congolais ozo yo kadi yo tra pesa nyonso Natikeli bango quelque chose solo lindele parce qu'on a zéro approche on a payé combien hein natikeli kana ba francs natikeli na 3000 francs on a payé bango de zonga kuna de zonga na mboka na ngambo penza boko compliqué ko tous la kati suna ngambo zonga bapinga nini zela kuna réponds yo wani yo 3000 francs pecho akatisa deja loko balekaka kaka tuna akozonga na biloko akozonga biloko so azonga biloko elekaka nango na bien ok tokozwa biloko exai yo kala biloko yo motemuna yo balo bengeta la yo olekisi yo ha on to grenade yo ilukelanga bière moko na mbela kelanga bière moko na mbela botala ta bino menace
wana baza même pas peut-être otala peu bomona boye baza même pas enregistré ndenge baza wana. Donc ba barrière wana ezaka bato bazo créer pe mususu eza l'état atindi bango mais attaque non l'état atindi bango ki muyibi na ki muyibi botala niveau balongola ki Paco Bilamba botala tabino moko la sagesse ba Belle TV promo bo kata to partager yango penza ministère soki ya nini yango etala na makambo ba policier bazo sala parce que Bella est interpellé. Si déjà mbongo allié déjà mbongo. Oyo bato balanga bateka bilo wanga marchandise. Kasi yesu budo lo. Kabo la bila bato nayo. Alo de kala mbongo de la pour après ouais otinda biso boki. Oh. Nini papa. Ozo lo Saint Esprit ni. Hein? Si ni tema kende tie no la Saint Esprit. Nazo bima. Wapi mokendo? Okendo. Nakota la billet. Hein? Okenda billet. Ozo nango. Te bakanya ngula. Tonga kuna tika bato. Kuto mo sabona bo saka na bato. Do yokota la billet boni. Mena menaza euro. Bilo ozo biso. Yo aza euro. Ngaza ki pese. Yo ki pese. Yakana, kusana. Kusima ngate tele mananu. Wani nasima. Yo cheka dena. Atekumba? Yo chekum. Exactly. Obomi yaka. Longola. Keba ko tala bombo. Keba ko tala bombo. Longola nanu te, longola nanu. Sima moko. Yo. Ezani. Ni nakati mna. Oche nakati. Eza bilamba. Bilamba oche kumba. Oche kadena. Poni. Yakala problème. Yakala no. Tala. Banda. Banda. Opikle. Tosola nini? Kumba. Tera mutala. Wala. Ah? Yakana yao. Ukonte na saka bataka dena. Bataka. Ezendi sababe. Yaka. Lobani ezaka. Lobala ngasola na nini ezaka. Sola na yeke, sola zoke bude kama mususu. Sola na yeke. Nini ezaka? Eza kwanza. Kwanza Eza kwanza. Yaka. Yaka temene tutara. Yo zala komanga te. Banga te. Uba utoiba na yo. Telema musika mokonzi. Wani. Mokonzi eza bilamba. Bilamba na nini? Eza na merki. Na nini? Merki. Yo ozobimisa ba produit ya première qualité awo. Merki. Mokonzi yo te kotala ka fufu. Yo. Azo kota wishine na enda. Des zwa. Zwa sakwana. Merki. Yo ne bilamba iko. Zwa sakwana. Loba makambo loba mokonzi yeyo yela nga ngona tala ngo. Konte solo. Zwa sak na tala. Keba yakana ngwa. Hey Bangani, this is omoni bango ndenge baza wana suka na bango babebanaka bato ba barrière wana suka nango babebanaka. C'est par là que vous avez poison et tamboli. Poison et tamboli. Mais quand tu consommes filmé oyo. Le quoi tu bêta qui skini tu bêti métrière tu bêta pe oyo. Parce que oyo belle fait que nangoli koloma kasi. Nathalie siko couple. Ya Lina na papa Blaise. Nathalie Bonalbi que non awa le chemin de la souffrance est à place parce que Lina na papa Blaise et belate makambo izawana incompréhension bota na papa Blaise déjà za kamtu na incompréhension na ba théâtre so ya bandia ya za kaka ye kaka ba complain siko est l'adversaire au ba pesi Linda il y aura à boire et à manger. Il y aura à boire et à manger. La grande famille beau aimer beau partager. Les gens n'attendent bien déjeuner non bêta non déjeuner mon qui toko pour na filmer. Malgré que nous na memena ki bino lisolo ya ko informer bino bandeko famille libota la grande famille ya ko ba kino moni mwasi wana ni dada ni dev mama étoile a ebiété
ayebi ete komona ekaka ndenge abimi wana ka audio vidéo wana ndenge bimi. Mais elle va subir les conséquences. Ako subir conséquences ka ndenge abimi wana. Okindoki. Bota la niveau, bokomi na niveau ya boya ko bimisa ba makamoko boy o eza lokuta. Yo za la dundu na ngolo sali boye. Ba biso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola. Yo bini o Kinshasa. Lelo komo simba mo $100. O komo telemela pesila. Ok ça na non émission pas Sarato. Le bien que Sarato na sile bela di. Et biso sko baba kokto ye. Omo soko bimisa biloko no te na defo na da depo na lufu na otinda bana misana ba bimisa blono. Po iloko mima na réseaux sociaux, biso sto mima na réseaux sociaux. Ba bimise pela biloko na yo. Otiki no biloko na depo na mbongo ko dedwane na mizati. Tabatu mususu. Mukolo mo ya zoba. Vraiment tout cas, na yebi sur le polo bandeni. Biso poto za ba fille ya matalanati. Tozala so to pesi na gauche, droite pe ko yebate. Biso to kuta ona dundu, yo mama étoile. Conseil ni biso to pesa wa. Yo za na dundu na ngolo sali boye. Ba biso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola. Yo bini o Kinshasa. Lelo komo simba mo $100. O komo telemela pesila. Ok, ça n'a pas émission pas Sarato. Le bien que Sarato n'a pas si les bien a dit. Et biso sko baba kokto ye. Omo soko bimisa biloko no te na defo na da depo na lufu na otinda bana misana ba bimisa blono. Po iloko mima na réseaux sociaux, biso sto mima na réseaux sociaux. Bandeko, ndenge azawana, mama étoile a yebi ete. Mais elle s'est permis à cause de courage. Ya kwa koloba ba sotis ba bêtise wana. Mama étoile a yebi te. Ba vanda te ba melate ba monana te. Mama étoile sa même pas na biloko ne pe na lufango soki na ba dépôt wana. Ezate. Ata soki pe ezala ki na ba tanyonso oya vandi na kini. Mbongo ya kokinde kozwa biloko na lufu lingo zanga te. Bela sa zui ba biloko na ye. Bota la dabino moko. Jusqu'à ce point. Maman étoile a yebiete. Ba mona na te. Ba solo la te. Iko na ngozo ba kenonga na misana ko benga yo yolani. Ozaki a ozo souffrir to peso basa to kabela yo komi na kino komi ko so ba $100 oye ko bêtiser si là. Ce malheureux hein. Tout ça la bouille. Eh, abibisi langa Joanna. Mama. Blaise, na sisita? Maman, naza. Oh, ça tout sa conclusion, ça m'a donné un bon Blaise. Bon, soki. Et ça bolingote to ça les ambongo. Ya bolingote. Hein? Yaka makamba uteka. Tika sio na nakubi komona fona. Kubi commerce ngwe sila. Ah, ozana ndako, otekpunyi, ozana kwa dibale zande kuna ye ba commerce na wana te. Yango sali sabotage. Sabotage ni. Ah, na lobi boye mbongo na yo ezali. Kutu kokozwango kutu likolo, kolega kutu nengo zwaka. Soki na zongi frontière boye na ozonga lelo za soki jeudi, na zonga samedi, tant na ozonga kone lumbo. Donc nani soko ke samedi. Ah maman. Ozonga dimanche. Dimanche te. Ozonga lundi to mardi. Boni boni, donc. Kolongo na ngate. Na loli. Bandeko, papa Blaise, on s'en la queen. Ça fait la. Bon, et puis que l'autre place là, n'a zongi si attaque 4 fois. Natala papa Blaise a na vie normale na zandeni. On s'en la queen. Momoni couple to kufa na couple ya nani lisusu. Na couple ya Léa nda ya mama kulutu na papa JR ata bino moko comportement déjà ya Léa nda ya ata bino moko le chemin auto ki otala le chemin de la souffrance oyo makambo eza yango nazo senga bandeko totala filme
est-ce que façon les azo se comporter il y a lingi kaka akende pe na poto na malade ou isa mobali na za malade tasiko gingo mbende kwa mobali ya papa JR moi si na mi cœur na sepelaka na mi cœur pe makasi une famille pas mona na kazalaka na douceur aza face mo pa lobaka te batu bango wana tokokelela kelela nini yango ba mi cœur baza bedu ya ptia peza ba maîtrise na kati na bango toza ta na société ata bozui toza ta na société chez famille n'est pas na biso toza ta na société likambo eza nde ya koforme bopesa les meilleurs botala gesho na piro façon bazojouer banana nayeba soki banana lisusu bandeko na biso ya mibali yana bacomédien na biso wana mpenza pardon nayebaka te dio wana eza mpenza dio d'enfer soki eza ondire dio moko ya de Londres na nani na 2 minutes mitu pasi siko po bapesa les meilleurs na bango wana casting il faut kaka bela nda yebindi akopnini bango bino bokozwa bango boche bango bo omona keno ebela te parce que bela coaching gotongo bo omona boya to bengisa pe bango baya ko jouer koto mais eza pe likambo coaching it botala ndenge bakena ngo kitoko bela eko interpeller gouvernement ba barrière oyo ba barrière le kindelo au mona bozana kati ya voiture boyina lubumbashi pa bomoni déjà barrière eza kuna bosi bobongisi déjà mbongo pona kofina bafungola bino bokende aller na yo bofini retour na yo bofini siko bo imaginer tipo kwa obima na combien après na poko bake na nganda kuna na nganda kuna masasi pelelaka baboma na kape kuna une femme qui inspire c'est belle vie. Moi, c'est à Moutouya. C'est Poutine. Est-ce que tu as une salle d'émission na 48 minutes, ceux qui 42 minutes, ceux qui combien de minutes? Na fingi Moutou. Si pas critique ou est logique. Bozu Moutou bobimisi ya ko lobakeno ya ko dinik ya ko olobela mama étoile boye. Parce que boye bikeno mama étoile lelo ndenge za wana e matin qui t'a aussi sorti médiatique. Yango na osema mama étoile soki oyebi bavérité mosusu opesa ta biso bamama BBC to travaille yango kana ndenge ya bien parce que okoki mpe kozala nani boye te baoki otumbo na motalaka boye te na likambo nini yango ya mabe nini yo osalaki yo ofingaki sila ofingaki sila te par contre edaki nde na ide yango ya sila ndenge aye mpona kosangisa baartiste lokola ye aotambola na nsima objectif na ye te aotambola na nsima vision na ye te ta ndenge ya bambani na se toloba te tolobi en fait nakizo à grande sœur après toute année par maman oui bah 15 heures oui je ne manquerai pas bébé je vais prier pour toi mon amour je t'aime ok. Siko na tuni na Congo na bino wana ou bien tilelo partout dans le monde je peux dire parce que Congo là ça partout. Bajeo ya kokosa kena na ke prière oyo.
ezalaka kaka ti lelo. C'est comme si makala moto tika ko kitela bino te. Aokene so sa so kindumba na eo. Mais kombo nzambe na kati ya monoko. Bino ne bobebiselaka basi mosusu anda kwa libala o bazalaka sérieuse na makambo ya nzambe. Mobali apekisi kaka kokene na église te mpona ba réalité ya boyi. Skopo ki ekosala kindumba na yo bien. Oke créer likambo mosusu te, il faut kana kombo ya nzambe na nzamba ngo. Mais na bota sikoyo Elena comportement na ye abengi mobali soit disant que non allo chérie na ke ko grande sœur na okende prière et voilà akena bisengo na ye kuna alongoli elamba ya prière alati sexy sikoyo vandi ozozela ni pona ko ta fimo tala déjà premier épisode ndenge Belvia mimi biso déjà aindisi déjà na premier épisode de bandi déjà na mouvement moko boy donc et indi déjà koto ba Piero, koto ba Asake, koto ba Elena, koto yo nani mama Kulutu le ana papa Jir, mama Kulutu déjà ba comportement qui to côté okepe kuna na couple ya Blaise na Linda problème bazo elela ka mbongo. Bref, la grande famille na komi ko chité tobeta ti to koma 18 tobeta 100K. S'il vous plaît, tous en la distraction, voilà, na juste ka pour informer pino que non, ndeko moi sur abima ki wana ni dada ni dev, bavana na mama étoile te. Mama étoile ko moneka ndenge abimiona na vidéo wana ka ndenge biso to mona ki mbala liboso, nde bongo pe mama étoile a monaki. Est-ce que boye bisa biso? Une femme soit disant qui inspire. Ah, okende soubasma ko lier sa place à ba trophée, moi c'est à Motuya, pobe yepe babenga e azo trophée, moi c'est à Motuya. Kongo ngo kanenge zalaka ke non nyonso likaka na mbongo. Je vous aime bien. Bisous là-bas. Bye bye tokutani. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.